jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes précisément à France. Donc, nous sommes à France, dans le et vrai, toyaki kota la papa na biso, Hervé sur scène, toyaki kota la vina bosa la visite na papa na biso to benga papi, bana mema ne sesika bosa likolo yeso pambola bino, oyo bana mema ba benga papi, papa ya papa na biso, pasteur Carlos Kalambai. Donc azabungu, musali na Nzambe, asali la kanzambe Nzambe, ayo kakaye vraiment ta mabele la kanzambe Nzambe, aloka kipi Nzambe yebi, mungu mona ye, avant di bongo na mboka Abidjan, mais tokokota vraiment na mozindo masolo parce qu'on a beaucoup de choses au tokolo balele ko pambola monde entier. Ne zappez pas, bino boye bita maman tolo na sa yaka et senga obenga maman to moko pembeni po botala penda émission maman tolo na sa yaka na ndako na bino ya kaka na makambo bien oye pambola ka bino sala été beau révolté na satana na bandako na bino. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Papa Eli Nzambe, papa ba maman baleki bandeko ba bien aimé yato na se bayi ba komona invité na biso. Shalom papa. Shalom maman pasteur na komisini Nzambe na ndenge oyambinga na émission ya monene boye émission ya télé tolo na se ozola na mana mokili mobimba biso moko na Côte d'Ivoire to ndaka peyo na nyonso zosala pona lokumu ya Yesu Kristo. Vraiment Nzambe apambolo ya mingi, apambolo ya mingi pona musala bozali kosala pona ko informer biso, ko enseigner biso, ko parler biso na makambo ya Yesu. Vraiment toza ko serre Nzambe apambolo bino mingi. Amen, 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 amen. Mais papa va séjour en France, il est bien. En tout cas séjour ezoleka bien na kati ya mboka France, précisément à Paris. Oyo na yambana mkivuma na ndenga ya bien de balo na Kinshasa. D'abord na mwana na ngai papa Kalambai pasteur na mama tolo na se oyo bazabana na ngape ya molimo bayandinga d'abord nesengo mingi l'église ba na sali musala et puis na pangoli lingomba et puis en tout cas c'est jour les kamalamu et bien sûr mali les ali mingi boni mona lati kola po mais sur Afrique to la taka o thème c'est jour les kina malamu to komisi Nzambe. Amen, amen, amen. Papa Serafo, il y a qui tourisme, il y a qui vraiment musala Nzambe, il y a qui makamu susu ya privé. Na ekina no liboso pona Nzambe, musala Nzambe atambola pona privé te. Musala Nzambe azana ku privé te parce que bien musala Nzambe za Yesu Kristo. So musala Nzambe azotambola zontambola mona Nzambe, na ekida pona Nzambe. Et puis na pema pe momuke depuis Côte d'Ivoire, na solo kina mwana na ngai pasteur Kalambai Nzambe za kujise makasi na mboka France. Alors papa soko ye le kana lingomba omunike musala Nzambe so atambola fe pambola pe lingomba apambola pe bana Nzambe bisere nyonso bazali. Na iki kaka pona ko tourisme te na ikina pona Nzambe et puis na profiter pe na pe mi momuke voilà maman. Église Amis de Jésus ils ont la bâtiment pona bazo sunga musala Nzambe. En tout cas église Amis de Jésus-Christ ils ont ba pasteur Ebélé na Côte d'Ivoire. On a à peu près 12 pasteurs basés Ebélé sans compter ba diacre ba ancien bazo sala musala bazo sunu musala na Côte d'Ivoire. Na ba église na biso nyonso na Côte d'Ivoire musala ezoki na liboso na ba pasteur batikali kuna ba tozoni mo mke papa na ko vivre l'église na biso nyonso. Donc papa apôtre Nzangolo Nzambe a établir déjà combien d'églises? Tozana ba église to Ebélé na Côte d'Ivoire mais totongi déjà ba 3 temples na l'église na biso et na zona église na biso mère centrale na Abidjan précisément na quartier où ils allaient les quartiers on appelle le quartier chic de Côte d'Ivoire Cocody. Papa Kalamba est bien, il Cocody bien parce qu'avant d'après kuna et on a tout un siège na biso na ba salle avec école de formation des pasteurs, c'est une salle tout on a déjà pour la radio, la télévision. Pourquoi pas peut-être dans la pétrole na ce qu'on a pas déjà antenne na pour la gata Abidjan et puis tout on a tout ce qu'il fallait ba salle à missionnaire na siège na biso et ils ont double salle et puis tout on a peut temple ami balé na banlieue à Abidjan et na Yopougon Zamba perception grâce tout ça va pe mabelé tout on a peut temple kuna et puis tout on a peut temple à Missa tout au système que la mingi était na province na ville à Bengourou à peu près à 300 km d'Abidjan tout on a peut temple kuna c'est une mission moko personne na quartier moko ya Côte d'Ivoire bazo ben mo Rivera
et on peut te demander déjà mission mokuna pour tout ça la peine ba école nzamba sali biso ngulu pona lokomuna yesa ya to bike tout ça na ba pasteur ebelé et puis na ba mission ebelé et en dehors ya Côte d'Ivoire peut te demander des missions pe na Congo Kinshasa et bon vision ça mon maman en tout cas vraiment papa na biso papa Lubo ya tout jibikile ya comme wana et lingo laksanine et ko faut normalement ma dégeza boué il faut vraiment la signification ngo oyo ko yebisa biso en tout cas na ba oyo so na biso na télé et radio tolo nase monitor nase tunaka ba metunoza na mutu ya mingi yanto sitoki ngakola na yo mingi papa omonike na biso na Congo ba biso to ba kombo na ba signification ebele neti Lubo ya boye et utina na Kasai ezolobake ça veut dire quelqu'un qui a été refusé et le Lubo ya sadi muto yo ba boye ba bengana ye na touchi dikile likolobake limbisa bango ata ba boyo ata ba selo voilà question réponse donc comment on est la question réponse gloire à Dieu na sera faisait dit ba ange ba ça ba rassemblement d'adoration les adorateurs voilà gloire à Dieu mais papa soto koti pena tozomona ke tout jibiki les akombo baluba oui les ya baluba na nazali muluba ya Kasai naza muluba de père de mère oui 100% muluba et puis ce qui est important nana botama na Kinshasa na botama pe na Kasai pe na koli na Kinshasa naza pe kinwa pe voilà mais non okoli na Kinshasa mais ok ko établir ok ko sanzambe ok ko travailler na yo na Abidjan na Côte d'Ivoire oni mama tolo na se musali na Zambe azana ba projet na ye et muto ko limiter Zambe azalité moni neti ngai na botami na Congo na Congo et Zamba salinga pengolu dans un diplôme d'état et na continue à université et avant de la université je sentais l'appel on a bandé appel depuis bon mois na muke mais avec des gens seulement en Zambie los l'équipe catholique na banda okanisa que nous la sango nous allons la sango mais dans la même petit séminaire il y a aux la sima 20 et Saint-Jean-Marie Vianney c'est-à-dire stade du 20 mai na sala pe kuna étant dans le petit séminaire des Zambé a binga kanga ibisi ngeno na kozala pasteur dans la ibisi sango na biso mon père et lui mon sango et Zambé biso na kutu que nous ala pasteur sango le bino mon fils mets-toi chez nous abondé les ponanga au nom du Père du Fils du Saint-Esprit na la lisu sous des jours na moni sous Zambé biso ngeno na kozala pasteur de na yobima siko na petit séminaire na yoko na siko na église Zambé malamu on a bon la ki mutema na yoko kuma siko chrétien évangélique zomona Zamba zana mabongisi na ye les Zamba kolongola na Congo ayekutina ngati na Côte d'Ivoire kutunga na ebara yango te mama ezalaki na d'abord tant on a salé qui première voyage na ngai étant qu'étudiant nazaki na IPEN na deuxième année et nazaki bourse mona kina na Canada nazali bloqué en Afrique du Sud étant bloqué en Afrique du Sud natikeli on a 3 jours na aéroport nazo sambela nzambino sona ke kuna na Afrique du Sud na kosala musala na été nasonga na Kinshasa nazongi na Kinshasa nazongi biso na classe lisusu nazongi na classe et wana Nzambe ayeko bisanke no na biba na Congo na Congo na Cameroun pour la université de Yaoundé étant Yaoundé dès ce qu'on a et pas famille wa ba Camerounais moninga na mo étudiant nazo bese mbombo te so azo kapel lingala na petolo na zena na kondima dès ce qu'on Nzambe bisinga no kine na Côte d'Ivoire pour na kosala musala nanga bi Côte d'Ivoire Nzambe no kine na ndenge nini na idi mutu kuna te naza na famille te naza na papa te naza na ndeko te na koma na Côte d'Ivoire ndenge kaka ndenge kumi ndenge wana di place na kolala te mutu akoyamba nga azate Nzambe akatinda ngano kile na Côte d'Ivoire sala musala na ye ndenge na koma na Côte d'Ivoire yango ndenge wana koma na Côte d'Ivoire na sala escale moko na Benin na la hôtel moko pona 2 jours ezalaki vendredi na pokwa nde wana sikoyo et na moni bakomika kaka na ville ya Cotonou un pasteur moteka Abidjan aye kusala croisade nde nazoka adresse église wana na kotanga pe kombo église ezalaki mission Ephrata pasteur Zacharie Adetola nde na komi pe na Abidjan tout ce que j'avais dans ma tête mission Ephrata pasteur Zacharie Adetola église na kene église wana dimanche na ke kosambela na kene na pe na bilambana na latina ndenge na koteka na voyage na koma wana siko nazo sambela basisi prière na bango ekomi siko na tango ba témoignage mama na ka siko mongo Nzambe bisina no telema o témoigner nga na be comment na ko telema na témoigner awa mboko na yebi yango te na lebi nga na ko telema te na vandi nanga
deuxième fois nzamba ebisinga tellement témoigner ngana non ngana ko télématé et de batu ba sala makambo na mona mboko ti maman na sutukine na sali boso batu les bidé na comment boso batu te ni sur un fond mi bala moko ba bisinga micro ba to tellement beaucoup frère Loba na libi bon je me présente Séraphin Luboya, je suis étudiant, je suis zaïrois. Bala moko dans la zone Lobandé, ce qu'on zamba ici musali na ye que le jeune zaïrois qui est venu là, c'est moi qui l'ai envoyé ici, il faut le prendre en charge. Donc si c'est quelqu'un qui a bouillé, dans mon pasteur a bien un bureau, elle dit ah, jeune zaïrois, il y a kaboy. Na komi wana, elle dit ah, oyende ngani, elle dit ah pasteur, na yeka hande mwana. Na français na ko dit oyende mwana, ozana famille na lebité. Ozana nan de quoi na lebité. Ozana numéro moto na lebité. Ozana adresse na lebité. Mais oyende ngani. Elle dit ah pasteur, ngamo nzambe pati ndinga bonaye. Ali na Congo na Zaïre, ozali ki pasteur, mais ça na pasteur, ça na étudiant. C'est tout ce que j'ai fait au Zaïre. Des pasteurs là, ils sont en wana. Atikinga pas frère moko boye et une semaine après une semaine à Boulukanga, azongi c'est en église, avant de voir dans l'église, dans la église, vient à Abidjan et ban la grande ngwana. Voici na komara na Abidjan. Ça na pas place na kola na koma, na moni na komi na Abidjan, ça y da bon témoignage, et ça tout un livre. Et na tika na église, na kola na église. Na bana mona biloko moto laka na Congo te bango laka ba cheke ba biloko mo rande ngwana na biso laka fufu pondu e kwanga nazo mona mote devi na Abidjan pe bandaki ndé ngwana mama voici ndinga na komaka na Abidjan. Nzamba za lokumu bien aimé, ne sapez pas, n'hésitez pas à toi w.tolonacé ici à Tolonacé biso to tombola kaka Yesu Christ to témoigner kaka misala malamu ya Jésus Christ yo muto za na mandat ya Nzambe Nzamba zo biso sort de ta patrie ozo likoye de bozala ndenge nini na kokende wapi na kolala wapi faut ba futela hotel faut ba zonga saboye yeba ke Nzambe tanga pesa ka vision bien aimé apesa ka pe provision mon témoignage ya makasi oza ko encourager ba vraiment pour ça les sous Nzambe. Mais papa moi c'était la moni église évangélique Amis de Jésus. Pourquoi Amis de Jésus? Pourquoi pas viens voir les boîtes marches. Jésus-Christ il est vivant. Pourquoi pour les vendre qui kaka na Amis de Jésus-Christ et ça révélation ya Nzambe to et ça kaka yo moko sepela ki yo tchake Amis de Jésus-Christ. Merci maman, nous saluons Nzambe. Naza kozonga na musimo muke pona limbo le loko moko boye soki lingala na ngeza bien te bolimbisa ngai ça fait plus de 20 ans naza na Côte d'Ivoire et puis pona balobaka mingi lingala te omoni tanga na komi na Côte d'Ivoire na koti na reza l'église naza kolala l'église nalala kana l'église na baban na bandi peu comment ouvrir une église na poko moko boye pasteur zali kosala ba réception na ye nazali ki des gardes ya réception jour wana toujours ya babatu mutu moko yaki apasala binga ah Luboya ndeko no mwa zairwa azawa azape pasteur yekotalanga apresentanga pa pasteur wana siko ah tant que basina pasteur na ngai na bi ah pasteur boni mboko yo ezotambola ndeni ay no mboko yo soko zali kolongo za ivoirien te okokende liboso te soko za ivoirien te okozongosala te soko za ivoirien te okobonga na mboko te na bi ah pasteur yo zali pasteur na zali frère. Mais Joseph Foyo azalaka na ye égyptien te. Zamba a commissaire premier ministre. Esther azalaka babylonienne te. Zamba a commissaire reine. Mais pourquoi yo so bisanga ke mboko yo toko bonga te? Parce que tout ça ba étranger. Albi frère otuninga mboko ezandenge nini tala mboka ndenge ezali. Maman. Après, pourquoi les alaka mercredi, j'allais na culte. Bala moko siko nazaba na culte na salle na batino so to vandaki, tozo sambela. Tamoni frère moko azo touchenga. Ay non. Et Zaïko, et après le culte, au monanga. Voilà. On dit après, frère, alibino lobi na tona mona ye Zaïko na tonga me mingai mama nzoka frana zaki ne mu konsibo na société moko bona komi bala moko le même jour babi wa mimikana na zana passeport na ngai ya Zaïre na passeport
les mêmes jours ba embaucher ngai ba bino na banda musala la banda na musala premier jour deuxième jour na sali 21 jours na kenda musala ce qu'on a eu c'est pasteur ah nazo que musala non ça bien ce qu'on que na musala ko de yo ce qu'on 21e jour nazo que na musala naza nazo que na musala mungongo mo ezo bisanga na musala no ezo sila lelo parce que na tina ki yo apo na musala o été il faut ça la musala nanga comment commencer la musala ba informaticien yo yepo na musala nanga nakena ngala soki za mungongo nzambe musalo esila lelo soki za musalo nzambe satana ni akota na nzela oyo ayidi ke musalo ko be denga na za famille na za ndegote vraiment musalo ko continuer nakena nga musala na tongo mukonzi na ya département binga lui zaiko na komina na se présenter parce que nga zaiko ba monyo chito alibi à partir de lelo musala no esili il faut so nganda so na posa na to benga yo non ebisina mokonzi na yebaki ke sosila lelo alibi yo yebaki ndenge nini non zamba ebisina na nzela que na yaka na Abidjan na Côte d'Ivoire pona musala na ye et non pona musala na zo sala na zo na ndako nde passer alibi na ah lokolo ye na ndako bana na école biblique ne bana na formation biblique ndenge wana mona na limbo le pona komisa Yesu Kristo pona denga salela batu na ye siko motuno tona ko lobi que pona nini ami de Jésus Christ. Maman, dans aussi ma formation dans l'Union sur la Côte d'Ivoire, dans cette formation pastorale à bonne église. Mais papa pardon la katu telimbisanga. Nantengo wana skoto solo la na numa solo ndengo za yagina pasteur na yo. Après nana tuna. Oui maman. Kabwana na yo na pasteur na yo pote okene na ami de Jésus. Ya on a commencé la place wana. Parce qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui à cause de ma kolo ya papa moko solo nzamba tindie akokipe nzamba ko ayokipe mungongo nzambe azape na vocation nzambe mais alinga bimaka na rébellion voilà et alinga bima na rébellion alinga kabola église katikati akena batu na akena batu ndamba tikeli pe papa ya molimo neto mesana ko benga batu ndamba dalingi penda olimbo la ko kabwana na yo na papa na ya molimo pour lelo nzamba mema yo esika okomi otonga ba beaucoup ba temple oyo o tongi lelo na ngolu ya nzambe ezalaki ndenge ni départ no en tout cas maman na komisi nzambe po pesa biso leçon et nazo kende mo moke pour bande ko bazona biso na tolo na se ba comprendre édifier biso nyonso na ba bazana ba rébellion bazonga sima omoni maman tant naza kosala mosala nzambe pa pasteur d'abord pasteur ngai comme on est Zakaria de Tola aibana na Côte d'Ivoire. Et nous allons d'abord ouvrier, nous allons service d'ordre, après nous avons un département de délivrance. Et puis nous avons un protocole naïe, et on est dans le Nigérien, on va former un bâtonnier, on va former des soldats. Tant que pasteur la ligne au la tête, tant que pasteur Azo, il y a son abattu au téléminaïe. Pasteur Azo à Abidjan, à Paris, tant à décoller, tu vas bandi prier dans l'équipe de Bisso. Tant que pasteur comme na Paris tu to kata prière tant que comme a bengi so ka comme de to kati prière à longo Abidjan à Yamoussoukro il y a à peu près 300 km tant que na comme on te to kata prière formation ça qui makasi mingi et sauf que bato ça ko ki mayango omoni maman tant na zo sala musala wana après na banoke na église ba format ba misala na servir na pasteur na mingi. Après un moment donné, il y a un pasteur congolais qui est l'église na Côte d'Ivoire, et qui par mon mon salaire qui est de Liboso, dans le système de formation nous soana. Na commis côté ya, na commis ça la délivrance. J'étais président de la jeunesse de l'église, j'étais président de l'équipe musicale, j'ai dirigé le département d'évangélisation, j'ai dirigé même le département maman, tant maman président dans la quitté. Na commis prédicateur, modérateur, chantre à l'église, na sali misala nous soana. Nalbi na bisi passer nalbi nzamba albika ya ko former na Côte d'Ivoire siko naza prédicateur nazo bonde na nzamba so la grâce azo sala musala na ye ngana mo nazo na Congo wana zaire komi Congo nazo na Congo sikoyo pona ke no sala musala ya nzamba parce que nzamba bisa ka ye atininga na Côte d'Ivoire pour former ngai et na Côte d'Ivoire bonde li 3 jours sec siko na mona na pasteur na ngai na bisa nazo na Congo albi le boya na ko ka tuna so na billet d'avion na pesa yo ozonga Congo siko komi Congo obanda na bande église na ye na continue ta mission na ye so mission esili ya ko siko ko consacrer mission na kati ya Congo ndeto yo kana ke na ndingwana na biso pastor avant na kende fona ko tana ma bonde li pona ke Nzambe akene nanga na koti premier jour ya jeune sec Nzamba la kisingai vision moko na mona nzana kati na pasteur na mutuka
parce que ngai nazo kumba mutuka parce que so avandi liboso pembeni nanga et mon a bungizela parce que non zonga boy la flo zo boy na zongi na zela na la mukula tu dizambe ah oui la kisine zamba kisine non pasteur à cause de la conseiller na yo mais au cours de produit église na été deuxième jour na côté dans côté na Genèse 5 3 jours sec zamba kisine non okobanda musala na ngai okende Côte d'Ivoire te ali azambe mboko d'abord pona kola ezamakam nazola le pas bateau église na commandé la wapi et puis ndenge nini na sana mbongo te après nazo continuer na makonde l'Église sur bande église moko kombo nango ami de Jésus-Christ ami de Jésus a kombo moko na monango aux États-Unis te na monango pas mututé na zongo de manière prophétique za révélation zambe apesa ngai na mais zambe mais verset nango za wapi dans Jean chapitre 15 où Yesu azoloba que je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami parce que vous êtes dans l'intimité du maître. C'est-à-dire ami de Jésus Muntoyo azali intime dans Zande. Moni ne toza boye ce que vous voyez ça la makambo susu aux obligés ibisa serviteur na yote. Même ami ne ko ibisa za confident na yo. Zamba ibisa ibisino Abraham azalaki ami ya Zambe. Et Lazare azalaki ami ya Yesu. Zamba ibisa que non biso que toza ba ninga na iba ami na toza na intimité. C'est-à-dire, vision après ça que non, il faut toujours la vie morale discipline, vie morale sainteté, il y a sanctification, il faut ça la intimité et ensemble. Ce qu'on dit dans les zones, dans une commis ma caméra, nous sommes comme nous sommes dans ma église kingai, il y a qu'une grande église, comme dans ami de Jésus. Après singai 1 Corinthiens chapitre 2, où l'apôtre Paul dit que car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grands tremblements. Et le verset 4 qui dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que verset clé c'est-à-dire la démonstration de la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire tout il y a yesoyo azana ba signe. Il y a moins son a commis dans boka. Na lifona bonda pona maladie abika wazo mona te amona ça dit bito mission apesinga nzambe ezali ya que la matérialisation bible ezoloba so bible ezobi ke mutu waza stérile fois bota il faut na saber pona mutu na bota bible li mutu pauvre comme riche il faut na sala tuna bonda la yesu pona que a démontrer parole na ye. Tant on a comme ma camion sur la piscine, un logo, ça me tape un logo église, ma camion surtout les messages, je dois prêcher Jésus de miracle, et sa conception est un miracle, sa naissance est un miracle, sa vie est un miracle, la mort de Jésus est un miracle, la résurrection est un miracle, son ascension est un miracle, son retour est un miracle, son royaume c'est un royaume de miracle, son règne c'est un règne de miracle. Ce sont des thèmes de l'église américaine, les thèmes de base. Yangwana, même Papa Kalambaï, il a bien, très bien. Mais si on est au zonga et pas ce koyo, pasteur, on est dit ah papa, tala, il n'a qu'elle n'a qu'à ça. Na bande église oyo yayo. Mais ce qu'on zamba et bisingaï que na bande église comme on ami de Jésus-Christ. Et puis après ça, on a un message, on a un prêché. Si on a une sala nini, albi aluboya, tu es mon fils. Si on zamba et bisio. Mais il a rencontré des embêtés. Mon Zacharie a détourné Zacharie a Abidjan Tili. Papa Zacharie, Kolo a Pambulayo, vraiment parce que papa bon bazar fumati. Voilà. Papa bon bazar fumati parce que il y a des enfants au bazo bima na brutalité, bazo bima na rébellion et ça peut na papa au bazo kanga. Mais les kaboba na bazan. Amen maman. Azo mon appelle que moi na nzamba lobi mais papa lobi te nzambe te yo vanda na wana servir na ngai. Donc tozo ibate siko tozo servir nzambe ou tozo servir ba papa ya molimo soit disant comme ndenge to. Amen amen. Amen papa continue na. Ya ngomoni ke maman rébellion etongaka te. Etongaka musala nzambe te. Et nde ayiko bisana ayiko banda église na ndako na batu 4. Et papa Kalambaï, pasteur Esaïe, et à mon idée, il disait bandit dans le mission. Papa Kalambaï, pasteur. Zamba Pambola Moussel, pour nous faire ça, Nakatia Paris, à l'andi le Kola Papa Naï. Voilà. Au moment où maman, nous décidons d'aller au banc d'église. Dans l'église, c'est une année. Papa Kalambaï a Zalaki.
ndesiko pasteur na ayekoya sikoyo a consacrer nga lisusu a consacrer l'église papa kalamba ya sala kipe wana zakina mundimi pe ouvrier azali président ba chantre église là ya ami de Jésus voilà non soit la za témoin ba kamunyo so na za koloba mama ndenge sikoyo ayeko consacrer l'église une année ndesiko église pe bandi e bandi muke bato batondi e ba Congo Côte d'Ivoire zaneti ngoka na biso ya Congo te dans ce quartier mon résidentiel neti Gombe et bah il faut convoquer la police boyna boye tout ça la makelele makambo belebele mama ti na ko kutama bonde nizambe songa biso tout le pango na yiko le pango ya église ti parce que na ngi wana c'est la fiancée na maman vous avez ba fiancé na que le papa na ngai mulimo fiancé et puis to bala na ali a luboya so ki o tongena no temple to ko bala ti na papa oyo alingi na koyo bien le kamonini comment aloba ke no so na tomi temple te na bala te na to na kota mabondeli na ko zo siko terrain na bisiko na zo terrain ko to no na biso siko tomi temple te ko bala te na bandi ko tonga na 50 000 francs c'est à peu près 80 $80 to bandaki na bon mo rande ko na pona ko tonga temple de to ko tonga to tongite albi na no temple si les que na ko sa non na ko sala mariage na temple asalelanga bola moko amala yango nazo yebisa na bano bazolanda biso kolanda papa molimo eza makambo kwa bien na kumisa na nzambe pona papa nanga molimo parce que il m'a beaucoup aidé siko akoinsa kingai te na luka elongi ya nzambe po tosomba lupango totonga église tolinga totonga église te magende nzamba tomboli yo boye papa no molimo azaka motema pio na yo azaka ka papa nanga molimo nakenda so na kepa na ye ngai nazo simbele saka na etilelo ngai nazako bongisa sapato na ye soki azokota na mutu na azofongo la koti quelque soit nazali obike ye atongena no temple no tazaki na kati ya ba anga ngana tonga di temple pona Yesu tango ye ko tala temple alibi luboyo samwana na ngamo pesi na enseignement ye mu azali papa azali ko reconnaître ngo aye ko tonga temple ya munene simana ngai omoni tilelo na zomo na ye atikali neka papa na ngai ya mulimo yana biso bazona na biso na tolo na se ezali télévision na biso no elo bakama kombi ya vérité na internet et il faut que tout ça va papa mulimo soki papa no azolo même maman na yo azolo ba il faut que yoka ye mama toza mwana na ndako ozokela papa na mama te okokende liboso te ndesi ko yango na siko ti lelo ye mutu asalaki pe mariage na ngai ye mutu apamboli libala na ngai ye mutu ti siko nazalaka na ye et vraiment nakomisa nzambe mpona bomoi na ye parce que aidenga na koma oyo naza lelo nzambe apase na maboko na ye yango nde ami de Jésus ebandaki ndengo wana ezali kombo moko révélé donc ami de Jésus eza révélation ya nzambe ami de Jésus eza église oyo ebimi na rébellion te yango loboko ya nzambe eza toujours likolo nango bande qu'on a biso à Abidjan, tous s'abonner à Tolo na c'est ici à Tolo na c'est nous rachetons les temps quand les jours sont mauvais. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Azoya. Jésus-Christ revient bientôt. Papa Luboyo, c'est ce qu'on a bana combien na maman? Nazana na bana ebele. Ebele bana basé ebele bato na mukili bobimba. Papa Kalamba baza mwana na ngai. Nazana bana ebele mais na mama tous bana misato ya mibali ya liboso komone Nathan Luboya Nathan ya mibali kombo na ye Luboya Joan ya misato komone Luboya Noah bazaka misato na mwasi moko kaka bon mutana mutaza na grâce na ye nzamba ibi azosala na mukikoyo na mama na kutana mama na mwasi na ngai ezali kama na makambo ya révélation batana kutana mama azalaki na nu jeune une église maman azalaki pe muyembi papa Kalamba yebiye bayemba na ina chorale maman azalaki muyembi d'abord na chorale papa Kalamba azalaki mukonzi na bango ya chorale bayemba ki mutazala ko diriger bango ko former bango ko lakisa onde bayemba ka papa Kalamba pasteur mutazala ko former bango si wana mama fiancé bandaki na miso papa pasteur Kalamba azalaki wana et tant ba ko présenter ce qu'on a parlé aussi liboso azalaki pe wana na kati église il y a une histoire nyoso ndeza pesa ka révélation pe dans la révélation nzambe azali no mwana mukele nzamba kokola mukolo ni na kokola mukolo moni niti ay kokola na ye nazeli kaka mais papa sikona maman osali combien d'années to balanaki na 2005 ti lelo maman ozo calculer on dit que tout ça à peu près na
en 2019, tout na 14 ans. 14 ans, il y a mariage, et ensemble. Et na petit, na batate, et na finga yete, na pas finga ngaite, na tout ça, la mokolo moko te santos, tout solo là. Et vraiment, ça moninga na ngai, na ça moninga na ye. Et vraiment, azape mondimi na ngai, ce qui fait que, nous, tout ça, une église ensemble, na miso papa Kalamba Zalaki, pe Muyendi, ce qui fait que vraiment Zamba Pambolanga mama, Zamba Pambolanga na komisaka ye pona onyo so salelanga na mboka oyo ya Côte d'Ivoire. Azape monto Côte d'Ivoire pe, azape ivoirienne, azape nzambe pa singla keza la rappel bien bon na komisaka ye pona yango pe. Nzamba yebaki. Amen. Asala likambu ko azape. Amen mama. Sala kaizala déjà bien établi. Mais papa il est au monde azongi si maman moko lobi ke obeta na mbata te buswana te ngama inemi mukolo mote ko pesa mayele wana te na basali na nzambe mususu bazo landa biso parce que na moment où exactement en Europe te même en Afrique papa il y a beaucoup de divorces où il y a basali na nzambe babo aboyani akabalani aboyani ake abalani conseil nini au pesa conseil na kopesa la basala la nzambe basa ko tika ba mama et ezali nazali ko la mingi pona basala nzambe yango pona nzambe asunga biso basala nzambe parce que même Yesu alobaki dans le que Moïse alobaki c'est lettre à divorce Yesu alobaki au commencement ce n'était pas comme ça nzambe na projet na ya libala à prévoir divorce te so moto abali pona libela. Mais pour ne pas passer le laser comme ça, la raison moi ils ont non fait. Mais babi moi c'est Zando. Zando qui me délivrer. Moi c'est ninko quoi vous êtes ninko bon la monter moi passer à lobi azwa qui a tout na nzambe te azaba babi sous ba pesa la raison que aza moi c'est ministère. Non maman ezali raison te. Et ça raison te mon toi boy moi c'est à cause ça Zandoki. Mon toi na zo ça. Moi ça Zandoki. Mais yonde ce quand on la kabal ko ça kabal milieu. Pourquoi ça c'était mulimo ça na kati maman wana te. Azape mon limite. Azape ama ya Yesu. Yesu azana apôtre. Jésus dit quoi? Il est venu chercher le brebis égaré de la maison d'Israël. Papa na maman tolo na se. Au moni Juda et nani sol de Tarse, aux hôtels le Paul. Azala rappel d'occuper. Azala pe monto misala mabe, aboma batu pe. Asopa makila batu. Mais Yesu alukiye abomo lisi ngotema. Tout ça na onction pour la délivrer bandimi. Mais maman passe à mon dimi na yoti. Ça dit bato pas pour divorcer. On a encouragé bangote parce que ils ont une approche ensemble ils ont ma cambi ensemble mais na pas secret zali wana na ile wana koloba ils ont mingi zali convoitise parce que na convoitise mon iso ozi maman et mon maman a koli na ye on a le bateau na mission matolo na c'est na pas secret peut-être tolo na ye ezalaki alléluia ndeba ba bébé komi amen et qui dit si vous avez parce que bateau le telemi maman boti bana mi balemi sato azimwa poids papa na ngai yo pe il faut comprendre que bana na bionde osali makamno so wana mais monsieur Salim Dengeningi, et on va vous ça là-bas âge, il y a Monique Moni ba maman ba ko la kamini ko le papa et à wolu parce que ya mike et ça bien o ezangenga mais maman pas ko ngengi ça y est et ça batunde nzoto pour ça nzoto c'est la chair parce que zoto zo na molimo maman moi c'est na ko nunate ata ko mindengeni asa moi d'abord bolimo ça makambo mutema ça ni makambo libanda te mais papa si ko na ka adultère tu fais ça. Maintenant, cas adultère, mais moi, si Azoko, ça papa, moi, si Azoko, ça pasteur, Azobi Mata Moussous na mibali Moussous, ou bien pasteur, Azoko, ça maman pasteur, Azobi Manabasi Moussous na bakaya bongo. Maintenant, maman Nabiso, maman Tolo Nassé, Yosa maman le baka bosolo, ou le baka polele. Et là, vous allez à maman, au moins, le problème est allé zandenganine. Et il faut dans le retour, pour que maman a sali adultère, pour que papa a sali adultère. Et là, on est poussé Moutou, à cause ça, moi, c'est na eu à cause ça, mon balé naïe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tant que nous résout le problème, on a été condamné partout. Mais il y a ce limite. Mais ce que c'est l'adultère. Nous avons une façon de comprendre ma cambouana. Parce que mon dit, Bible lobby, tout pardonner. Mais Bible lobby, sauf en cas de. Voilà. Maintenant, ce qui monte à quoi limite s'appelle à l'imbici. Bible lobby, c'est au lingi. Mais ce que sur Bible lobby, n'est pas yo aboyi moi sinaye. Abala les sous-soutés. Mais par contre, on va abali à divorcer pour parler. On est des ordres dans le ministère. Et ça même le coup pour na yombo comme ça l'ensemble. Au tika moi si, au bala moi si sous au boya wana. Et ça le coup ya yesu te. Lola peso c'est la mission maman. Tout ça passe l'ensemble pour na mukiliote. Tout ça passe l'ensemble pour na okende lola.
ndenge mama to na selo bakamikolo so to kende lola il faut battre que on se soit dans le bateau on dit mayo parce que vous avez la popularité vous avez passionné ba âme belé vous avez un bon belé est-ce que nzamba ndi makambo so sala peut-être ba ancien na yo ba passionné ba kokumisa yo parce que zo lesa ba pesa ba mondo no makabango mais nzamba yo ndo no mayo nzamba so ko tana na biso so na lola mo ndamto ko rendre compte na ye et là on a ko senga na ngana terre mina mama balibala il y a un problème qui est le problème c'est quoi au moins il faut ba pasteur ba gérer ba maman parce que ministère vous avez tant ya maman tant ya bana na yo vous s'occuper na moi na yo pour maman musu balobi ba pasteur ba ki ba sina ba muti ba pasteur ba musa ba sina mona ba restaurant pasteur alati saka moi sina eta ba charge moi on y a zola ta bien moi ça zola ta bien moi c'est là ta ka bien ba pasteur ba maman pasteur musu ba zolela ba bi ba pasteur ba za mapoko makasi aza gentil l'église pasteur aza gentil na bandi na dialogue na moi sina emoko ezate na loi na loi molimo na molimo mais soki aza liboso bandimi gentil minuti tina suka eloko ni lokolo ba la place eloko na koloba ba pasteur ba bongo la mité ba maman musuba o répéter omoni ba traza ko selfie na onction ezali makambo ya muli nzambe tala son zamba lobi na nyama a prophétiser zamba ko utiliser na nzete a ko utiliser neti nelo no so link ko skoni c'est pas que parce que nzamba za ko utiliser yo vous allez superman non ba passer même ça na ba faiblesse na bango akene restaurant de l'isum voilà il faut pas se confier pas passer ba ninga na ba passer on se va délivrer bango ozo sentir qu'on a voulu me kobo zo tongisa yo mona moninga no passer ndeko na ngai aider ngai ko délivrer na molimo ya kobo na sana molimo ya mensonge convoitise ba jeune fille église dans zo convoiter bango pour ça ya ko bima na ba jeune wana ezali yebisa moninga no passer so a bon de la pona yo o monina na yebi pasteur mo na Côte d'Ivoire moi si na zo ki et moi na mosala moi si asika si moi na mosala servant na zo leka parce asa excité albi pour faire ça moi na mosala na mosala zo leka nzoto na zo ninga na pesante ayebisi moi si na ye abi que non il faut benga na moi so ye na ndako ya sikoyo albi mosala na zo lamba bia zo sala bia non benga na ye albi yibisa pour non parce que ce qui na zo mona ye nzoto zo tellement na za excité maman comprend que papa a un problème papa ndiko bonde la balongo de mwana mwasona ba passer baza ko partager makamana ba mama te au moins que mwana mwasona en église za attirance pour nayo yebisa mama tozana problème awa mama sunganga ina mwana mwasona na kume ko lula ye au moins papa mama et puis eloko ndeni il faut mutu nyonso ozali mobali il faut o s'occuper na mwasi o komisa pe mwasi na yo mwasi ko former ye mwasi ko tailler o ko komisa ndenge olingi o le convoiter o ko la tsendeng so ko ngala ta pantalon to buzenga ta pantalon o mona boyo so tala bana baso tala bana pasteur maboko makasi papa balingi ko bimisa mbongo te balingi ko sunga ko soutenir ba mama pasteur te mais ça mala monter maman ça makambo ya bien te faut ça bana yebi ko de moi c'était moi ça yebi ko de mbandi ba vivre ka bongo maman nanga bible o ya simba ka carte ya muninga te mais makambo wana to no mona na ba paye mais makambo wana yeti na ba le loba pasteur bazo beta mama pasteur papa babi ba fongola munoko le loba mama pasteur mususu bazo ba okufa na mona kati mona ba pasteur ni le loba mama pasteur bazo mona passe on est désolé baboui le combo ya téléphone au pasteur a bonna na moi non on a côté la pasteur parce que tout ça na ba faute faut qu'on y ba bible biso ko tout celui qui confesse sera pardonné faut pas passer tout bela tout le bakeno tout ça la malamuté parce que ba divorce mingi na kati ba pasteur ba maman de bazo divorcer ça n'est pas papa pasteur bazo voya ba maman pasteur et ça na mboka biso Côte d'Ivoire c'est na mboka Congo parce que divorcer na bazo vous allez respecter bango le lo ba divorcer et ça bien té ba maman on a parce que maman komi mukolo anoni ngana kokotela bango tout ça là ba fautif tout ça na katuere tout na masum tout bela pour nous les années de convoitise la chair est rentrée dans d'autres pasteurs. Les gens se fient à l'onction, comme je le disais, au ministère, après avoir fait tout ça, parce que ta vie n'a rien à voir avec le ministère. Le ministère, c'est l'affaire du Saint-Esprit. C'est un peu à prophétiser, après si tu es un homme de Dieu, tu n'es pas un homme de Dieu. C'est ça le problème. Même Joseph Foyo, étoile Fukama, Jacob, étoile Jacob, Jacob, 12 fils, Israël Fukama dans ma colonne. Je sais pas qui m'a moi sur parce que la chair est faible. Il faut que l'esprit soit disposé de sur le bagage de maman. Pour nous, les passer, c'est quoi que ça va Superman.
mais ça na bandimi mususu papa o bazo ya lelo l'église bazo azo ya natation te ensemble là azo ya natation pe ta mususu quoi ça pasteur ta mususu papa pasteur ou apôtre ou évangéliste azaki na épé bien mais c'est tellement azo na molimo wana yé a yé natation wana ya quoi ici pasteur maman ça moi c'est on a une intention il faut mon tout ça n'a pas délivrance le bagage non les démons et les portes d'entrée ce qu'on fait on les porte Satan a cocoté. Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et ça, c'est l'homme spirituel. Satan n'a pas à la porte, il va ce qu'on fait, on lui à côté, à quoi ils sont les cobos. Le problème, c'est que tant que les cobos sont les oeufs, ils posent mon ayango. On dit que c'est un ayaka, et ça, on a pas un limoté, azotika, tolo na ye, mabel les libanda, azom misemi-pende na ye, ils sont on est bandeli. Ils ont sali une appartient. Aucun niveau, ils ont continué na yango. D'abord, on m'a besoin de gens au faire mes choses, au tigre, mes choses en place. La foi vient de ce qu'on entend. Au moment où maman dit que si vous bandez une église, yo pasteur, il faut qu'on soit à disposition qu'on repousse bango. So continue à avoir ma pasteur, bâtonner non maman yambaye. On a une église parce que baye ande on a dit ah, nous avons évangéliste à Bassi. Maman nanga bokilo azape musel ensemble. Azape pasteur non, beaucoup n'est pas maman ayamba bino. Ça maman pasteur ayamba bino. La banoti d'abord on après 2 semaines 3 semaines pas qui l'église parce que baye l'équipe on nanga. Si on comprend pas on a dit pas musel ensemble ya moi aussi. Mais papa il s'est arrivé là pour que les délivrance nanda ko OK yoke mamwa nzambe mais okomi kuno kutipe na batana okutani okutani pe na batantation. Non on doit ça tenter mais yeso mo batanta ye. Ngai lubo yena na lo bakana batanta ngai tena komi la komi muli mo centre. Biso so batanta biso. La tentation viendra. Mais Zamba pour mettre tête to quoi y a-t-il à niveau, il faut qu'on lutte, il faut fuir là, il faut fuir au kini na yo. Ou il faut kima au kini, ou il faut bonde la tentation ya kana on connaît dans l'église. On est sur hôtel ni boyer, au tchelo ko batwa quoi. Mais pas toi on est star. On est moto mo kaza Superman. Ma so bata ko lula yo. Atoza oza kitoko mobilité à cause on sonne bazo la na yo kaliso ko moto solo. Zo kanzamba sali o moto solo. On est tentation ya kana ngoma biso toza tenté partout. Maintenant il faut gasser sur la biso et puis de sorte que to lutter ou il faut dévoiler, il faut bonde dans les secours bonde ko ti ma bonde li. On dit que cher zo matami na nzoto na yo. Yo mo ko bonde la bona de Zamba délivrer. C'est confiance à ton pasteur, il faut que mon pasteur no papa na sentir faiblesse mo zo ya bouiller bonde la ponanga. A bonde la ponanga. Au moins problème la pasteur se croit que sont des superman. Tout ça pas superman. Nous sommes des hommes de Dieu et non des hommes de Dieu. Le problème c'est que le pasteur pense que baza batu nzambe. Non, tout ça batu ya nzambe. Tout ça batu nzambe te. Il faut comprendre que nous avons corps, esprit, âme. Nous avons la chair aussi. Jésus dit quoi? La chair est faible, il faut disposer de l'esprit. Pour disposer de l'esprit, vous allez dans ma bonne délit, dans ma garde-fou, dans ma disposition. Et moi, je me dis, Yambaye, j'attends ouvrier mon pembeni, attends mon diplôme, vous allez me balayer misat. Jésus a dit, je vais balayer misat. Pourquoi? Vous êtes faible, ou vous soyez aidé mon nina. Mais surtout, non, on a un bureau, la chambre féminine, moi, c'est un démon à faux. Il faut qu'on vous bien, papa. Est-ce que vous savez, Nzambe, vous avez serre au hasard célibataire avant d'aller délivrer net na ba l'air mo tardif ou bloqué ko sambelé na ba partie da air ni ko ke nda ko ya ndeko aza célibataire parce qu'aujourd'hui eza na ba papa ebele bazo linga lisuté to na ba ndeko ebele ya mibali bazo linga soute ba ndeko na bango to basi na bango ba na l'église na biso ba na l'église o biso tozo kamba pourquoi parce que ba pasteur ba biser trop na basi dernièrement na sur total ki biso na ba réseaux sociaux to mona ki il y a un pasteur azana na Belgique akenda ki na ndako a sœur andako so na sœur na moni ba démon allez avec aïsi sœur na ndako fona na ko wendre yo aye na ndako sœur a fait le quoi mobali na za akité pa frère papa tamoye a wendre sœur ba comme luka ko ya na sœur pasteur on a ba betaye pena na ba filmaye ba betaye donc et le conseil ni no ko pesa na ba sala nzambe est-ce que ezana air oyo musala nzambe ko kini même na ndaku ya sœur moko oyo azapta mususu célibataire pour bosa bino mi parler donc diable ko kota partout est-ce qu'il y a zana air ou bien ko zana RT OK na 3h du matin OK na 22h OK na 23h OK na 10h est-ce que côté wono ko lo bani non air ngana ko ko lo ba RT parce que Dieu il est le maître des temps le maître des circonstances. Mon maman même Yesu moko azala ko nanda ko Marthe na Marie parce que ba sipe Yesu azala ko nanda ko na bango pe
abondeli na pona bango pe na Marthe moko nazoya mama okimi mpenza oke na ndako ndima da célibataire yo moko évangéliste te nazoyoka mama omoni lelo oyo tokokogene kokondamne bien sûr il y a des brebis bato bamabe les infiltrés bakota na ministère bato mingi bakota babibisi mosala nzambe baza délivré te baza na problème bango moko tellement mona cousin na ye aréussir soki moni na aréussir na ministère bakoma bapasteur so neti nake na Côte d'Ivoire tokomaki na Côte d'Ivoire bapasteur bazalaki nini te aujourd'hui baivoirien nyonso oza bapasteur na Congo koloba te tout congolais pasteur batonda oyo babengana te baza wana mama eloko oyeba d'abord il y a 3 sortes d'appels ezali d'abord moto oyo amibenga yemoko, c'est-à-dire celui qui s'appelait lui-même. Il a vu un frère, un ami qui a reçu dans le ministère, amibenga nipalibia na kona zananga bala a fondé boutique naie a comme pasteur. C'est notre proclamé. Il y a l'autre aussi, oyo penza Satan a bengi. Satan a tina pe patuna na ministère, oyo le tout dans boka Côte d'Ivoire lelo. Ba marabout ba féticheur parce que la société ba comment ba prophète il y a monde baza ba prophète na Côte d'Ivoire là sont des agents de Satan baza infiltrés pour na pour musala ya ensemble. Maintenant il y a aussi je vais aller jusqu'au 4, il y a aussi c'est là que le peuple a appelé soit azala qui fidèle et pas pasteur azala pour servir bien, c'est comme un Saül l'appelé du peuple pasteur commissaire paix musala ensemble. Maintenant, 4e Saint David, j'ai vu l'homme selon mon cœur a benguillé. Si vous avez dans le ministère, vous avez confronté dans 4 appels. Oyo Zamba bengi, Oyo Batuba bengi, Oyo Amibengi Yemoko, na Oyo Satan a bengi. Oyo Batuba bengi, Oyo homme du peuple, au peuple c'est-à-dire pasteur. Il y a pour la popularité de Saül. Oyo pe Satan a bengi. Aye pour na ko bebisa musala, ko sala ministère à Satan. Et on a compte na ba service secret, à côté ba marabouta fétichisme, ko sala nyonso à Satan, a ko banda ko vele batu, ba sacerdoce na ba ya Satan wana, pas za agent Satan. Oyo pe sikoyo Nzamba bengi, c'est David, l'homme selon le cœur du peuple, et selon le cœur de Dieu plutôt. Au moment où nous avons confronté na ba 4 appels wana kata ministère. Et là, on a le sikoyo. Maintenant, sikoyo, les autres, on bandi mingi, pas bon de la rappeler. Il faut avoir le discernement d'esprit pour savoir qui est devant toi. Cet homme-là, c'est Dieu qui l'a appelé. Bien, c'est lui-même qui s'est appelé. Il y a tout ça aussi. Maintenant, sikoyo, tous on a le cambo, il y a que par ça que les gens quand la mondimo est célibataire. C'est pour exemple que passer à Zoleka, c'est comme mondimo est célibataire, il y a papa, nazo kufa, moyen zate, parce que ça s'appelle. À quoi les personnes tapent de la bonne mondimo, atika kufa naye. Il y a tout ça là aussi. Pour nous les avoir dans ce coup, moni, soki, au moni que c'est, on a serré la basalle ensemble pour la sécurité na bisomoko. Pour na kosa bagade fona autour na bisomoko. Surtout que tu n'as pas de disciple, quand tu as un célibataire. Et puis, tout ça, la mine n'a pas de quoi, bassi, baza célibataire, tu n'as pas servante de Dieu, baza bassi l'église, bah rendre un peu visite. Bah que n'a pas compté la rappel bango. Ma comme il y a pas toi, tu n'as pas mingi bango. Les gens qui sont dans l'église, ma boba na bassi mingi, baza célibataire, mingi, be basa l'ensemble ya bassi, baso qui peine na bango. Les autres qui peuvent savoir la sécurité. Tout ça bateau, tout ça va Saint-Esprit. Mais quand même, il faut que vous se gérer. Mais là, on a le bas. Ce qu'on moi, il dit que vous allez faible, yomoko. Et puis, soit l'église en parle, l'interprétation est belle. Pour na Congo na Jésus Christ, pour na le ya Jésus, il faut qu'on évite qu'on rende visite à bande de quoi bassi, basa célibataire, au moins on est en position na Jésus à séduire yo, il faut qu'on évite. Et puis on a encore pour maman pasteur à Silika. Quand on est pasteur, papa pasteur, terminé maman pasteur et aussi mon toi pasteur. Non, ce n'est pas possible. Yo pasteur, comment mon toi mon dima caresser mon toi yo. Non, aya aussi mon toi na caresser mon toi na ngaite, ako caresser mon toi na ngaite. T'es assis mais t'es dans le péché. Non, donc na ko pesa to na za mon mais la ko si ma ko caresser ngaite, na za mon na za mon sa dans zambe kama. Nous sommes à 3W.tour c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et ça, Kongenga, la carte à plateau, avec apôtre Séraphin Louboyade,
Abidjan ezongenga po tia biso bana na Nzambe eyindaka te eyindaka na ngo na ngambu kuna ya bana ya kote kuna me biso bana na Nzambe engengaka toujours po toza mwinda Bible batiaka mwinda toujours likolo ya mesa boyebi ke mama to na se avandaka bongo vraiment na Ephésiens 5 verset 16 donc tozo racheter le temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Total la émission vraiment na molimo bien aimé kota kati na yo talango na molimo okozaba révélation ya makasi o papa na biso azobimisa kati na esiko papa soki tolingi toloba pena na peuple ya nzambo bazolanda biso na tolo na c'est qui apôtre Luboya, comment tu as fait pour arriver là-bas parce que na yebi na monde lelo ezake tango muta bandi na osika koza la évangéliste ndenge to mona basala nzambe mususu basalaka après tango nzamba comme fungole mwanda bo makambo akomi pasteur après na tango bo mona muta s'établir a commis apôtre donc na évité quelque chose qu'on dit nous kokoluba mama musali na Nzambe mama tolo na se na komisi Nzambe pona mutuno tuninga iza mutuna moko ekosunga biso nyoso landaka tele tolo na se apôtre Luboya omoni apôtre utina mo oyo apostolos qui veut dire envoyé Yesu aponaki 12 apôtres pona kotinda bango kotinda bango pona musala mutu azobaza apôtre c'est un envoyé Nzambe tindie omoni bakomaka te ke obandi évangéliste na tongo na poko komi pasteur na poko komi apôtre lobi komi prophète wana ezali berre parce que dans Nzambe bengi mutu ayebiseke mbala moko ministère mina bengi yo abengi yo pasteur otikali pasteur abengi yo évangéliste ose évangéliste ngai dans Nzambe bengi ngai avant bachanga mafuta ba consacrer bachanga maboko Nzambe bisinga ke ozali na mandat apostolique ozali apôtre c'est-à-dire apôtre ne ba komaka apôtre mutu akomi lo ba yemo te na tongo na komi apôtre non Nzambe mutasaka ba to ba apôtre d'abord l'apôtre c'est un envoyé aza mutu yo amona Yesu comme qui apôtre non, il faut Yesu. C'est comme on dit, les apôtres sont ceux-là qui ont vu Dieu. Là, on a Yesu. Aïe, se présenter par Nangai. Netinde hôtel Moana, Albi, Yo, Luboya, aux mandat apostolique. Ndé na komaki, ndé voyez Yesu, nous avons mis ça apôtre, nous avons mis ça apôtre, pas la bagralité. Mais évangéliste, c'est qui apôtre. Non, Azalé quitté. C'est comme les 5 ministères. Okay. Les 5 ministères, il y a beaucoup. Apôtre, Azali pasteur, évangéliste, prophète et puis docteur. C'est-à-dire, c'est une complémentarité dans le ministère. Mais c'est quel avantage apôtre? Apôtre, c'est comme un généraliste. Apôtre, qu'on joue 5 d'autres ministères facilement. Zamba, quand tu es à un moment donné comme un prophète, c'est comme Missa Pose Monigo. Oui, vous allez toucher au nom facilement. Parce que c'est l'apôtre. Mais ce qu'on dit, toucher, mais qu'on touche, ce qu'on dit, qu'on touche, l'apôtre, il peut jouer le rôle d'un pasteur, le rôle d'un évangéliste, le rôle d'un docteur, le rôle d'un prophète. Nazali, maintenant, ce qu'on dit apôtre, en même temps, il faut former un pasteur. À ça, tout que à susciter dans quatre batouana, vous avez un don pastoral pas gérer l'église. Au monde des gars, ça la monte, ça la tête et l'osali bi apôtre et vous avez évangéliste, lobby pasteur, lobby apôtre, après le comme bishop. Bishop d'abord c'est une erreur. Archibishop. Non, ça pas erreur maman parce que mais bishop la Bible archibishop ezali, bishop ezali. Non, bishop est libre. Non, ezali le ministère de bishop existe à côté. Bishop ça veut dire en anglais évêque qui veut dire ancien. Nous sommes évangélistes, vous êtes déjà anciens, nous sommes apôtres, nous sommes anciens, pasteurs, nous sommes tous des anciens. Comment vous les sous vous allez déjà anciens, vous allez déjà pasteurs, ou comment déjà bishop? Pourquoi pas le baron en français évêque? Le baron bishop, pourquoi pas bishop? Donc on l'engate dans mon bishop. C'est ça qui nous dit, maman n'a écouté dans le ensemble. Bishop existe à côté. Il n'y a pas de ministère de bishop. Les évêques, ça dit, vous allez anciens. Nous avons passé, vous êtes déjà anciens. Vous avez évangélistes, vous êtes déjà anciens. Vous allez prophètes, vous êtes déjà anciens. Les 5 ministères, ils sont à Tirayangoana. Bishop, on a battu la Babyloana. Ils ont la bishop, maman nangai, papa nangai, Tirayangoana. Ils ont la Bible. Bible, les évêques, ils sont anciens. C'est ça que parle le anglais, bishop. Étant déjà serviteur de Dieu, ils sont déjà anciens. Gloire à Dieu, en tout cas, bishop, archibishop, bazolanda biso penda, en tout cas, apôtre Luboya bibozonga na poste na bino. Donc ibozonga la nzambe, pour place bozana na kombo. Ezalaka te maman. Ezalaka te. Et puis mataka pe grande te. En plus Bible bi mutalo la te mutu. Abakisa te. Donc tant que tu as bishop, bishop, comme déjà libanda ya
on a archibishop, on a cardinal, on pas pour la minute. Amen, papa na parcours na yo na papa na yo papa cadre na yo papa molimo ndenge tulubaka ou passa qui peut na service à délivrance. Il y a délivrance quoi? C'est quoi la délivrance? La délivrance c'est la chasse aux démons. Les démons qui sont des esprits impurs. Il s'agit d'expulser l'esprit dans nous autres à Moutou. Comme on est, tant que nous avons possédé. La posséder c'est quoi? Posséder ça veut dire appartenir au possesseur. Comme on est possession à Jésus. Comme on est, nous avons appartenir à Jésus. Mais comme on est, la délivrance, c'est la chasse aux démons. Et le ministère de la délivrance dans l'Ancien Testament, la connaissance, il y a des démons. Ils savaient que les démons existaient. C'est comme les rois Saül. Le roi Saül, l'esprit a mabé à Kotungi, ça y est. Ce que David a zobé takin nandanaye, malamoko, et calmé molimo, ma connaîtra la délivrance. La délivrance a commencé avec Jésus-Christ. C'est lui le premier qui a commencé à chasser les démons. Au nom de Jésus, il a bengale milimo. Et puis à Titi, mystère, on a coupé la paix, milimo. Délivrance, c'est pour chasser les démons. Ils ont quand il y a des autres, il y a partout. Ils ont empêché de expérimenter. Maman commence à m'abonner pour la bango. On est tous des chrétiens. Tout à dit un chrétien a quoi vivre et partir sur la vie naïe. Ils sont contrôlés par les démons. C'est-à-dire un chrétien n'appartient pas à Satan, mais dans le cas de la vie naïe, peut-être on a monté à monter mais côté moi mariage, ils ont blocage. Il y a célébré vendre il faut que ça c'est mon moi là. Monsieur peut attendre la classe naïe, mon moi pauvreté et vendre la classe, mon moi il faut que ça c'est ça on appelle la délivrance qui est la chasse aux démons qui sont des esprits impurs. Il s'agit de divorcer quelqu'un avec les œuvres de Satan, libérer quelqu'un, affranchir quelqu'un dans le combo de Jésus-Christ. Délivrance c'est dans le combo ya Jésus. Le combo ba démon ba bangaka. Ils ont posé mon nene, posé ganga, posé crier non ne combo de ce débat mili mo bangaka. Ils ont posé bishop pour la tirobe no ba démon ba kimakate. Non, ba croix ne bazo lengi sabato no ba cha croix ba bamba ba tu ba croix ils ont lokuta. Vous avez combo de Jésus débat démon ba ko kimate. Ba vous avez la place wana. Mais papa, est-ce qu'un chrétien cause à la posséder? Non, surtout le photo, ce que tu as dit, chrétien, d'abord, au Bible, le Bible, à tous qui l'ont reçu, Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans Jean 1, verset 12, c'est-à-dire on devient. C'est-à-dire, tant qu'on y a Jésus, on était en Israël, Moïse a commis un message, Babimi na Mokili, et d'abord na Mokili, Égypte, pour pas que nous api na Cana. Mais surtout, on a mis ce que tu as mis, la Gatia à Égypte. Tout ce qui est sur la Cana. Donc, tu as la mer rouge, tu as une étape, chaque étape, c'est la besoin de délivrance. C'est chrétien, dans la personne qui n'est pas Jésus. C'est-à-dire, il appartient d'abord à Christ. Déjà, personne qui n'est pas Jésus. C'est-à-dire, le chrétien, il peut être contrôlé par certains démons, mais ça possédé. Parce que la possession, ça appartient au possesseur. Vous en appartient mon côté, c'est une aberration, une façon qu'on le bat. Mais le chrétien, ça possédé. Mais le chrétien, à quoi on a abandonné mon avis, c'est un abandonnement, ça pour contrôler. Parce que si vous avez un Yesu, vous avez pas l'Israël, vous avez raté Bongo Égypte, vous avez un Moukili, vous avez un Canada, vous avez un Moukili. Parce qu'on dit que mer rouge, il faut délivrance. Aïe, il faut délivrance. Jéricho, il faut délivrance. Amalek, il faut délivrance. Casser, donc comment est-ce qu'on a Canaan, Lola. Le chrétien Azali appartient à Jésus. À cause de la paix, à cause de la délivrance, mais possesseur, ça dit totalement au possesseur. Mais papa, pour la délivrance, tout ça, maintenant, la branche est belée aussi. Il y a solo maman. Na mbala ya sima to koyeba ko ya bosu na to lancer to ko vanda vraiment na kati vraiment ya délivrance ko eza na bana na nzambe ebele oyo eza na ba malade ebele oyo eza vraiment na kati ya ba chrétien ebele o ba chrétien bazo sosolate même ba sala nzambe o bazo kamba biso misusu oyo bazo tambola vraiment na ko banga nzambe te bazo ignorer ba biloko misusu ezo sala penda bien te zo fongola vraiment ba porte pas munguna papa nga na benga l'homme des miracles. Amen. Parce que dans le témoignage, le témoignage na moni yote parce que le 10 le 20 le 20 il y a mois de janvier tous qui dans l'église il y avait beaucoup de miracles qui sur place. Délivrance monsieur ezarake babondeli pona mutakena nanda mois de juin te mukolo passer abondeli pona nga na yoka ki mais na minute ti kota ki donc ba cancer ebungi batu na ba sang donc nzamba ça qui vraiment makamba minene o eleka ki le vent na église même o ekamba mi bongo na gardien du temple papa Carlos Lambai oza mwana na yo po yo oza
koko na biso na katina na mema. Papa, c'est quoi la délivrance? Parce qu'aujourd'hui, moi, délivrance, c'est quand tu vois nous, on a réseaux sociaux, ma sœur a dit, on y a ta mutuna maman, na se, kolongo la mutubila, pas faut pas s'angisa nzoto po, akimi samili mumabe, mususu, azo lesa bandimi matiti, mususu azo melisa bandimi besans, mususu aye pena na baba serpent, azo cheba tuna nzoto papa, est-ce que le maman nangai au lobby likamoko pezeza ya mutuya. Au moins, il y a une référence et la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, maman. Tant que il y a Matiti, est-ce que Yesu a lu la Bible, il y a Matiti pour oser la délivrer? Yesu a lu que yo moi c'est libala, oh là là mobile, papa la lui a lu à sa pasteur, pose la délivrance. Yo moi na moi c'est, obi mana mutuana pose la délivrer. Et ça là, et comment nous appelle la Bible, maman nangai? Et comment la Bible, tout le monde n'est pas chrétien, les loyaux, parce que la Bible, tout ça on la Bible. Au cours de l'hiver, on y a ta moutou, y a ta moutou, yo comme une dégaine, n'a mis Yesu y a ta batute. Yo lisa batu ba matiti wana sa kindoki yo cha batu no olo moi ça batu bilamba d'abord ne vois même pas la nudité de ton frère et de ta soeur moi si wana utokoma na nudité na ye bulungu nezaka mobali na ye yo ko moi ça batu bilamba o solo na mafuta o solo na vin o solo non o wendre yendenge ni wala zaki za kindoki parce que ça batu ba kindoki ça dit délivrance et le kaka na kolongola il y a même un code voix ba solo ba l'huile vaginale parce que mafuta ba cha na ba nzoto ba si pour ntanga ba mozo ba na ba mission yo batia mafuta na nzoto mwasi ke basa ko délivrer mutu mama yo mama komo ko bilamba na mutu aza mobali na yo te uzandumba ou bien zengeni mais papa mutu yimo nzamba bo pesa pe recommandation na mosala nzamba non bonde ko la mafuta bina mutu kende yo kendo sa ouais wana nzamba lobi kende ko sala yo moko ke yo dongo na mutu bilamba ndengeni yeso dongo na batu bilamba wana za mulimo wa kindunga ya kindumba ezotumisa bato bisala ba pasteur eza kindoki ba magicien ba kote na mosala nzambe basosala kindoki la bona polele bazo no eza sacerdoce. Quel sacerdoce ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ça sacrificature où yeso atikeli biso tout ça là on a kombo na yesu na selon Bible maman nangai comment ba nyata batu balesa batu ba matiti bazomesa batu na ba eau de javel ba liaka mabele ba liaka ti ba biloko bosoto eza soni pena musala nzambe tozo sala eza mawa mingi pona bandili bo fongola miso bandoge ba kotena musala nzambe wana sa délivrance te eza kindoke na kati ya église. Gloire à Dieu. Fan singa coutonnière na qui passe parce que natao vraiment toujours on a pas mal de choses ils ont pesa penda pasi ils ont pesa kimia te na kata mitema papa mona yo mona kata ndako tali vidéo mo révolté eza kosa bazo muzana na nyoka na kati église non mama na mais soit qui est moko au moins que so muto azaba le mola bilamba asa muto nzambe te mama bima kima na yo azandoki muto bila matiti asa muto nzambe te bima kima na yo muto lebi bono fongola makolo mana tsa mafuta azandoki nalala no kona commissaire onction ça na kolala onction ezani d'abord l'onction c'est quoi? Ça vient de ces mots oindre, ça vient de l'huile. Ça dit, nous avons l'onction du Saint-Esprit par la prière, l'onction du main. Vous allez penser à non, on l'a dans notre sur ma futa, boina boiba pétrole, et zakindoki, batterie à mon église. Papa, ma question, tout les ébélés, maintenant, papa, Eli Anzambe, nous avons déjà Eli Anzambe, Negazo, Aochelong, ils ont accès à maman, taille pour qui. Mais papa, ce qui est solo, ma solo, ni surtout, tu n'as souka ou tu n'as souka, surtout Betty, ni solo, en boca, n'a pas Congo, tu n'as moment où ils ont vraiment pas si mini. Papa, pour na mboka na yo Congo na ba moment où tozo passer tozo président na biso ya sika ba cheli biso papa Chilombo eloko nino ko koloba esika na ko ba tusu ba lo ba balingi te ba tusu ba lo balingi fayulu ba tusu ba li fo ba telema ba sala marche boina eloko nini yo ko loba wana me muta sa asa prêter serment engai na zokubisana no nzambe pona mboka na biso Congo mboko na mona basi depuis ce botama on a Congo to votana nte to mona pebo ola mote to tambola mokilo première fois tout monde a président mon kazo bi basa et lui président moko akala pe ya sika biselo nzambe pona osali pona mboka biso ya Congo likambo lelo ezali nini motema to na motema ya Congo comme on dit ne faut pas être un Congolais de nom, il faut être un Congolais du cœur, il faut avoir un cœur congolais. Mutu alingi mboka na kolinga mboka na bitumé zalate akole tembo kana batu baswa na raté biso ba congolais tokola ensemble mutu abandu mutu muluba mukongo muswahili tuzala ini to balana to vanda ensemble to kabwana te butu atika biso ensemble
les lonza masa biso grâce mokonzo ya biso ya kala papa Joseph Kabila andina sala ba élection bato basenga ki esalami nango atie mokonzo ya sika papa Tshilombo Tshisekedi to bonde la zame pona ye a pesa pesa solution na ba problème ba congolais Congo eza na maite Congo eza na courant te eza na nzela te kela seza te kolia eza te bato bazolia te na Congo te na leka na Congo na 2016 bazomisa dentifrice na nzela moto azoba nani akobrose opesi 100 francs batelio 50 batelio mboka nini bakotela Thomson ba te kango ba okabula 3 mama esa mawa pona biso ba kweli amina kitambo kolela mina leba ba mama esa son esa mawa tuzolela mingi tala tuzomona pasi o tinda boy il faut laisser bato biso na poto bozomona pasi bole nzamba sura bino boni pasi mingi bona kotinda ka Congo muto abeli muto azaboye voilà on me dit 00243 et les ligas pour la montée des obétail on va les azobele sous bato bana ba professionnel on dit nous soit des passé toujours bon de la pona zamba sur mon konzo zamba toute autorité vient de Dieu zamba muto apisi sur mon konzo ya sika to respecter bokonzo et utie panzambe tout ça mais la pona mokonzo ya sika zamba pese mayele apesa solution la ba mboka na biso ezala muswahili mukongo muluba mungala mute quelque soit eteni na yo zamba pesa solution na biso na mokonzo ya sika to ba pese mayele achana autourner bato ya solo wazana bolingo comme quoi je parle d'avoir un cœur congolais non un congolais de nom mais un congolais de cœur non aina solo le bango te pona za muluba j'en suis fier d'être muluba parce que je suis né muluba je suis congolais naza congolais nazala muluba nazala muyanzi muswahili mais naza congolais moi je parle tant qu'un congolais pour que biso na tango toujours lukandembo ke bonga soki to bondi li pona mokonzi asikate aboya pe wana be asalarié souci na biso za ke mboke ezala Fayulu ezala Félix oyo nzamba biso za Félix bana mboka bakangama eloko na kopesa conseil na tango Fayulu onyo so bazana bakangama liboke moko to tonga mboka na biso Fayulu na bande na papa Félix bangonyo so na papa Joseph Kabila to sangana to loka solution pona bana Congo nde prière na yangwana zamba so na mboka na biso pe za soni soko mikana passeport congolais libanda bazo monoka neti mutu ya pamba congolais bazo sebono binoka bobina ka yelo bobine bobina ekuta so na basi banga biso na basi masanga na bobina omoni ba illusion na ndengona na dignité na biso en tant que congolais tous libana mais tous congolais moi je suis en Côte d'Ivoire mais on dit le pasteur il est congolais les gens disent ça aux hommes et so ça la biso mais c'est ngomi pona konza sika no ya kala bandini atika ikiti na ye wana parce que kotika kiti za facilité mais yene ozala mama nanga yo mosala na bato abetelo maboko pipopi et puis otika ngoza donc comme ça pour Joseph Kabila pe andina tika kiti wana eza facilité kotika kiti Mobutu atika yango te nani atika yango te mais ya atiki yango ezamba pambola payer apambola pe mokonzi ya sika ndenga yo na pese mayele apese penza vie mulai apese sagesse na bato abie bantouré po tonga Congo du nord au sud de l'est à l'ouest tout ça la bomoko ezamboka na biso nzamba apambola mboka na Congo nzambe apambola mboka na Congo bien aimé dans le Seigneur tokomi na biso na pourquoi n'oublions pas nous sommes à www.tolonase ici à Tolonase nous rachetons que les temps car les jours sont mauvais to vandi vraiment na Ephésiens 5:16 kolo esa pambola bino bandeko nyonso bokolanda biso soko moni ke tobeti libaku toza batu tolobi eloko moko ta mosusu etungisi yo beleme komela biso tuna question apôtre azawana pona bino akoyeba su koleka pona koyeba kolimbola lisusu ta mosusu ba question mosusu bo comprendre yango te po biloko mosusu eza biloko ya mikolo omoni kokosala mwana biloko ya mikolo so bapesi yo comprendre yango te tuna question apôtre azawana na kozwa ba question wana na kozonga lisusu na makolo apôtre po toyeba ko limbola yango komina suka Eli ya Nzambe tikela biso ta mwata ki Eli ya Nzambe s'il te plaît est-ce que apôtre cause atena maman pesi mbote te ba ya ami de Jésus na pesi mbote je salue toute la Côte d'Ivoire, salue le Congo RDC aussi, la Côte d'Ivoire où je suis en train de fonctionner, servir le Seigneur. Que Dieu bénisse ma femme, Kwasi Désiré Agnella, épouse Luboya. Que Dieu bénisse aussi mon fils Luboya Nathan, Luboya Joanne, Luboya Noah et tous mes collaborateurs, le pasteur, les anciens, les conseils du diacre. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, bénisse aussi la France, bénisse aussi ma fille Maman Tolonase et mon fils Kalambaï, papa, les gardiens du temple. Pour l'accueil ici en France, en tout cas j'ai été bien reçu, nourri en tout cas, et que Dieu nous a pas pour la Tolonase, pour la Moussala Zosala,
ngai to na papa kalambai tano za kola kise basala ka boyele na za lese ona mona zo sala musala mona na kata muka France na za ke se makasi mutemeza na kena kinya mingi za papa mbola yo acho kota musali na Nzambe wede mon fils. Je suis très content. Merci. Que Dieu bénisse aussi toute la série Nzambe za papa mbola yo au nom de Jésus. Amen. Comme une option na suka papa Eli Nzambe check.